S'il ne montez pas. Ce n'est pas encore sèche. Descendez. Monsieur Boda mettre ces circonstances paye à temps. Je vois le coup, maton les ont mboka. Tika maman azana kimia. Peut-être que ma casse. Peut-être que ma casse a envie de prier.
La mort, c'est une circonstance imprévisible. Tout petit, nous sommes merci parce que nous sommes allés le maître de temps et à circonstance innocente. C'est pourquoi je vous prie de bien vouloir vous lever, juste pour une prière d'ouverture de notre cérémonie. Vous télémez, et pour qu'un s'il vous plaît. Inclinons nos têtes dans la prière. Père, nous te disons merci. Merci pour cette spéciale circonstance, Seigneur. La Bible nous dit dans Job 1:21, l'Éternel a donné et l'Éternel a repris, que le nom du Seigneur soit glorifié. Vous pensez que maman fait là sans que ce soit une condition mon corps. Et voilà, aujourd'hui, dans ta souveraineté, tu es repris. C'est pourquoi nous te disons merci. Saint-Esprit, toi qui es le consolateur de cœur brisé, de cœur affligé, de cœur amertume, que Seigneur nous a donné. Et pas de les petits non asuka. Nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, chité pour nous présenter bino aux alliés oraison funèbre que vous allez présenter dans moi na défunte na kombo ya prendre et après oraison funèbre donc vous va coller kana où il va payer par dépôt de jambes de fleurs et recueillement et après avoir prêtre avoir bakosa la babsu des alliés souka ya cérémonie na biso et le départ pour l'inhumation donc le canon na résidence familiale na venir Kanda, donc pendant on a venu Chikapa, Bongo, non, donc je vais m'excuser, on a venu Kanda numéro 21, et Bongo Chikapa, et Bongo Wana, trouvé par directement la dernière de mer, où ils allaient dans le cimetière moderne, la nécropole, dans le télé. Et Bongo Wana retourne à Piso, ils allaient dans la résidence familiale, on a venu Chikapa, numéro 15, la Katia commune, il y a Kassafopo, et Sika, il est trouvé par partager un petit pain de consolation. Oui, bref. Je disais, la mort, c'est rendez-vous de tous les vivants. La mort, c'est comme une flèche, une fois lancée, elle est difficile de changer son trajectoire. La mort ne respecte personne, elle ne tient compte de rien. Nous avons perdu une femme de valeur, une maman rigoureuse, l'amie de la prière, je vous rappelle, elle est chrétienne catholique. Alors, que pouvons-nous dire à nos cœurs froissés, nos cœurs brisés, nos cœurs déchirés? Humainement parlant, cette séparation n'est pas facile. Nous sommes tous là aujourd'hui, ta famille, tes amis et ceux qui t'ont suffisamment approché pour apprécier l'étendue de ta personnalité et de ta bonté. Nous sommes là pour te dire adieu. Tu pars avant nous. Nous rappelons que nous ne sommes qu'une fumée partie de l'univers, une particulière qui brille un temps puis s'éteint. Nous rappelons aussi qu'il faut jouir de chaque minute que nous passons sur cette terre. Toi, la bonne vivante, généreuse, tu savais cultiver l'amour et l'amitié. Tu as toujours été disponible et présente pour tout celui qui t'a courtoyé. Tu ne craignais pas de partir. C'était pour toi une simple loi de la nature. Mais pour nous qui restons, tu laisses un vide immense. Comment ne pas regretter, fidèle et généreuse, la mère aimante que tu as toujours été, l'amie et conseillère de ses enfants, une femme courageuse, combattante, généreuse et l'amie de la prière, même pendant que tu étais souffrante, tu n'as pas abandonné ta foi chrétienne. Tu disais toujours Dieu est au contrôle. Tu as combattu le bon combat. Tu as achevé la course. Tu as gardé ta foi. Dans ces trains qui t'emportent, il y a tout un wagon de pensées et de fleurs que nous t'offrons, mais nous gardons ton rire, ta bonne humeur, ta gentillesse pour toujours au fond de notre cœur. Repose en paix, cher Philomène. Les trains partent à l'air. Nous sommes tous les passagers d'une même destination finale. Maman, tu n'es pas parti. Et pourtant, tu n'es plus. Tu as cessé de vivre, mais tu continues d'exister. Tu as cessé d'être, mais tu restes toujours vivante.
Ta vie aura marqué l'existence dans ce monde. On ne parlera plus de faits sans citer ton nom parce que tu as été. Tu as vécu sur cette terre avec les hommes. Il est temps de vivre avec les anges, là où ton Père Céleste t'a érigé une demeure qui ne peut être détruite par la main des hommes. Tu étais une bonne personne. Nous aimerions que tout vivons. Nous aimerions que vive davantage si nous pourrions décider de serait-ce que par quelques secondes à la place, Père Céleste. Que faire quand il décide? Il a ses raisons que tout le monde ignore. Le choix difficile qu'on fait à présent, c'est celui de vivre sans toi. Nous sommes convaincus que si loin ou si près où tu te trouves, tu imagines combien c'est dur pour toutes les personnes qui t'ont aimé et qui n'ont pu que le dire. Maintenant que tu n'es plus, la vie est-elle si courte à ce point? Tu étais une personne, nous n'avons pas imaginé que ton départ allait autant affecter toute la famille. Maintenant, maman chérie, dors, repose-toi. Les travaux que tu as bâtis pour Dieu, pour ton époux, pour nous, tes enfants, et pour tous tes petits-fils et filles, sont tellement grands. Nous sommes reconnaissants de tout ce que tu as fait pour nous. Nous te promettons de bien garder jalousement toutes les bonnes manières que tu as prises auprès de toi. Aussi de rencontrer à la génération pitié tes œuvres que tu as bâties pour tout et chacun de nous. Adieu Philomène, mon coco l'histoire. Adieu Afila. Adieu ma philo. Adieu maman ma passant. Adieu Adarli. Repose en paix auprès du cœur. Les cas na dépôt de chambre de fleurs. Dépôt de chambre de fleurs, ou est-ce une fleur? Trouver pas que les cas. On a déposé fleurs. Après, on a les cas dans le dépôt de chambre de fleurs. La dernière recueillement, pour que les cas n'a pas psou. Et bon, au départ, pour l'équipe na Kanda Kanda, avenue Chika.
Mokoko Ferdinand, bana babolingo Zomi na yoko baye papa Ferdinand na mama Philomène babotaki bandeko babolingo biso banso bana banzambe tosangani awa lelo na likambo ya pasi liwa lya ndeko wa biso mama Philomène Fila. Nzambe abyangi ye biso bandeko baye mobali wa ye bana baye bakoko baye kokololo moko na bayebani banso tozali na mawa toye kosambela Nzambe mpe kolendisa mitema na liloba ya Kristo oyo alobaki te ngai nazali sekwa nazali bomoi moto ayambi ngai ata awe azali na bomoi. Mpona biso bakristu liwa lizali lisusu liwa te kasi ebandela ya bomoi bwa nkembo. Sika banso elongo tobondela Nzambe ayamba mama ya biso Philomène mboka ya ye abomba ye obolingi bwa ye kasi mokonzi alimbisa biso masumu mabiso na ye pe elongo banso tolobi nandimi ke nasali mabe babokasi bonso omiso mabino bandeko bangai nasumuki mingi na makanisi na maloba na misala pe na botiki masengisi mangai solo nandimi te nasali mabe yango wana nakobondela ngondo mosantu Maria banzelu na basantu banso na bino bandeko banso bosambela mokonzi mpo ya ngai. Nzambe wa bokasi bonso ayokela biso mawa alimbisa masumu mabiso akamba biso bomoi bwa lobiko mokonzi oyokela biso mawa Kristu oyokela biso mawa mokonzi oyokela biso mawa tosambela Nzambe tata omeseni koyokela biso mawa pe kolimbisa biso olongoli ndeko wa biso mama Philomène onseye lelo ayambaki yo pe atiaki motema na yo bomoi bwa ye mobimba kotisa ye sika omboka ya esengo ya seko tobondeli bongo mpo ya Kristu azali mokonzi obileko biso seko. Sango elamu lokola Santu Yohane akomi na eteni ya 14 molongo mwa yambo kino mwa mine tokutanga boye olipati lya suka Yesu alobi na bayekoli bozala mitema likolo te boyamba Nzambe boyamba pe ngai ndako ya tata na ngai eza na bisika mingi pe nakokende kobongisela bino esika soki ezalaki bongo te mbele nalobi na bino boye te kasi soko nakei pe nabongiseli bino esika nakozonga lisusu mpo akokamata bino mboka ngai na tina te esika ngai nazali bino pe bozala wana boyebi nzela eye kokamba bino esika na kokende. Bandeko liloba ya Nzambe wana tata wa biso bato bakumisa kombo ya yo bandima bokonzi bwa yo oyo elingi yo basala yango se lokola bakosalaka olikolo
pesa biso lelo bilei bya mokolo na mokolo, limbisa mabema biso lokola biso tokolimisaka baninga, salisa biso tondima masengeni ate mpe obikisa biso mabe. Amen. Papa Ferdinand mokoko wa bolingo mpe bana banso na bakristo banso basangani awa tokokoba mosala ya kokunda mama biso Philomène lokwa bakristo bameseni kosala, tokobondela Nzambe mokonzi wa bomoi pote na nguya ya ye asikisa mama biso, akotisa yo molongo mwa basantu. Kristu oyo azali mokengeli mulamu mapata, sikawa akumba mama o mapeke mpe azongisa yo maboko matata. Bongo mama biso ayoka esengo elongo na basantu banso omboka ya nkumu wa bile. Maria Losako mokonzi azali na yo, abenisi yo yango ya basi banso, abenisi mpe Yezu mwana wa yo. Santu Maria mama wa Nzambe, sambela po ya biso basumuki, sikawa mpe utango ya liwana. Mokonzi azali na yo, abenisi yo yango ya basi banso, abenisi mpe Yezu mwana wa yo. Santu Maria mama wa Nzambe, sambela po ya biso basumuki, sikawa mpe utango ya liwana biso. Amen. Nkembo na tata mpe na mwana mpe na Elimo Santu, lokola ezalaka olibandela mpe sikawa mpe na bileko biso seko. Amen. tosambela. Nzambe ntangolu tokotika mama wa biso Philomène fila o maboko mayo. Biso banso tosangani awa tozali na elikya enene mitema te. Mama biso aseki o mokolo mwa suka, elongo na bato banso bawe boyambi Kristo. Mokonzi Nzambe tokotondo botondi tokopesa yo merci mingi po ya malamu manso opesaki mosaleli wa yo Philomène tango azalaki nanu awa onse. Makabomana manso opesaki ye, ezala ya nzoto, ezala ya mayele, ezala ya molimo. Tito, kuna uza combien de place pour un papa? Again.
ici. Pour passer là au préau devant et pour messieurs juste dehors, derrière plutôt. Merci, très chère famille, de votre compréhension, mais aussi, eh bien, chère famille, Jacques Aubrey, le même auteur, nous dit ceci, je cite, dans la vie d'un homme, il y a deux dates importantes. Nous avions ensemble fait tant de choses, et voilà que maintenant tu nous quittes. Nous avons partagé, bu avec toi, nous avons partagé les soucis et les travaux quotidiens. Avec toi, nous avons partagé tant de projets et tant d'espoirs. Il y a tant de choses encore que nous aurions voulu faire ensemble. Mais cela semble s'arrêter aujourd'hui. Et c'est plus ensemble que nous allons réaliser ce que tu espérais. Nous voudrions nous souvenir de toi, continuer de travailler à tout ce que tu attendais, à tout ce que tu espérais. Comme un mur, la mort nous... Elle reposera ici à la nécropole de Kinshasa, et cela dans le quartier Rigel, sur l'allée 4 au numéro 68. Je reprends la nouvelle adresse physique de maman Philomène Lituana, affectueusement appelée Yafila, bel et bien cité nécropole de Kinshasa, quartier Rigel, allée 4 au numéro 68. C'est donc à cette adresse, très chère famille, qui vous reviendra le plus souvent pour perpétuer sa mémoire, souvenir et refleurir sa sépulture. Le visiteur à la nécropole, c'est tous les jours, c'est-à-dire du lundi au dimanche, de 9h à 16h, et les visites sont gratuites. Au nom de toute l'équipe de la nécropole et ses partenaires de l'hôtel de ville de Kinshasa, nous présentons à vous tous de sa famille nos plus sincères condoléances. Merci. À présent, je vous prie, très chère famille, très respectueusement, de bien vouloir vous lever et de former des rangées derrière le corbillard. Base la bana bazana base. Con la
Boyoka Naluko, Boyoka, Boyoka. Nous procéderons d'abord à la descente, ensuite vous aurez la parole. Soit une courte prière. Équipe position. Attention équipe. Prêt pour saisir, prêt? Prêt. Saisissez. Prêt pour soulever, prêt? Prêt. Soulever. Prêt pour descendre, prêt? Je viens de dire, chère famille, une courte prière, mais avant de faire la prière, si à chacun tire déjà une fleur naturelle, pas des fleurs synthétiques, nous procéderons en tour de rôle de passer et de poser en signe de revoir. La parole est accordée à vous, chère famille. balobakapela bakoyi te na mokuse kaka tokozosa matondo pa nzambe apesaki S'il vous plaît, ne montez pas. Ce n'est pas encore sèche. Descendez. Na bana na bateko nyonso tozonsika matondo bana ye amargi yebi ye okeni malamu merci kopesa biso kaka makasi merci. Oui, une courte prière. okumisi lopoda mettre à circonstance mpe ata zwa lokumu matondo ezongomboka ye tika mama aza na kimia apesa biso mpe makasi apesa biso makasi ya vie de prière ya kotambola kobanga nzambe ok na kimia toporte toujours la cœur. Merci Seigneur. Oui, tenez-nous déjà de fleurs naturelles, qu'à chacun tire une fleur. Une fois vous jetez, vous cédez la place aux autres qui sont derrière, mais puissent passer ici aussi. Les travaux de la dalle, comme vous voyez à côté, ça prendra au moins 1 heure du temps. Vous pouvez laisser 2 personnes pour assister aux travaux. Merci. Mama, alituala,
La triplette. Oui, chère famille, comme je viens de dire, si vous pouvez laisser deux personnes pour commencer les travaux, le paiement de la gare, puisque vous bloquez l'accès, vous pouvez rester à côté pour puisse commencer les travaux du paiement de la gare. S'il vous plaît. Il y a des matériels métalliques derrière vous, ça risque de vous. Madame, attention. India a bit triplex now. Papa, totika hapo babanda. Divine.
ça. Bote papa. Tomoni na cimetière toyebi te eosala nini mama filo azalaki nani epa na yo toni toyeba. Bon, na cimetière po tokunda mama filo. Mama filo pene azalaki mama leki ya moninga na ngai mpe toyeba na mingi mingi. Yango tozalaki ne mpe na mboko ya mindele. Kasi nyonso mama ya kala mpo na ngai nazalaki awa tozokomona emesalaki nga mpasi mingi ti ndenge toye awa na métropole mpo toya kokunda mama yango nesali nga mama mingi nzambe azwa ame ya mama se reposa mpe souvenir ya malamu ogarda mpona mama filo mama atiki biso tozalaki na mama malamu souvenir ebele nakokanisa mama. Merci. Merci. Papa, bote papa. Papa, tout le monde a cimetière. Tu es ba ma fille là qui n'a pas na yo. Souvenir na malamu ozo garder pour la maman fille. Merci. Bote papa. Bote. Tout le monde a cimetière. Tu es ba maman filo za n'est pas na. Bon, non seulement maman, mais azalaki mpe mokristo parmi bandeko ya famille chrétienne. Tozalaki na ye, mais azalaki mingimingi mpe na poto. Bon, la dernière fois tokutanaki ezalaki na fête mpe ya mwana moko ya berger na biso ya famille chrétienne et maman ayaki et une fois mpe ayambaki biso na ndako. C'est vraiment une maman très généreuse, très gentille, accueillante. Bon, eza pasi koya na cimetière bokoya kotika motu akufi. Eza vraiment pasi. Souvenir ni malamu ozo garder pour la maman. Bon, le souvenir que je viens de dire, ezali ba souvenir on a accueil azalaki na ron, elle était très gentille, elle était très calme et ba souvenir naza na ron ya yango na. Donc vraiment que son âme repose en paix. Merci. Papa, moi le bezali. Moi le bezali. Tu es maman ndako na suka. Lokondo nseza te. Zaka makasi sinyoso. Merci. Zika matondo panzambe. Nzambe afiaka azwaka. Tango neko wapi. Sibito zira ya biso. Merci. Tu vas pour la maman. Non, maman peut m'en kimia. Tout porter toujours à cœur donc.
Tout ça, on a eu toujours. On a beaucoup de makasi. Merci. Maman Mbote. Moi, je vais répondre à maman Philo. Va souvenir nous autres garder pour la maman Philo. Merci. Maman Mbote. Pourquoi il s'agit de souvenir nous autres garder pour la maman Philo? C'est ça. Avec une bonne mère. Une bonne mère. Merci. Maman Mbote. Moi, je vais pour la maman. Maman, moi, je vais souka. Merci. Maman, je vais aller. On va souvenir nini de voir garder pour la maman Philo. Souvenir tout ça mon cas maman Philo azaki maman malamu. Maman boboto abanda koyeba kosangisa bana. Doza maman moko azalaki kimia alobaka na ete. Apesika Nzambe merci. Na onyo seleki. Bisika ke Nzambe za molimo na yape mana kimia. Biso pe ba oto tikali Nzambe pesa biso kimia. Merci. Maman, moi je basuka. Merci. Maman, Mbote. Va souvenir nous nous garder pour la maman Philo. Vous savez va souvenir nous nous garder pour la maman. Maman, avec une madame, maman gentille. Quand elle a candidaté, une femme de prière. Merci. Mbote maman. Maman, tu vas souvenir nous nous garder pour la maman Philo. Avec mes kilos. Merci. Mbote maman. Moi, je vais souvenir pour la maman Philo, je vais souvenir nous garder pour la. Merci. Madame Mbote. Moi, il est déjà pour la maman. Merci. Madame Mbote. Moi, il est déjà pour la maman. Un souvenir ni no garda ka pour la maman. Tunte bazana zamona maman to zana. Tunte. Moi, il est pour la maman zana. Ni basuka. Merci. Moi, le basuka pour la maman, va souvenir nous garder pour la maman. Merci.